votre Miss de Miss Tania alors mon coco. Voilà, la famille Boko Tissa Bandeko. Boko Tissa, Tozo Solola, la famille de Miss Tozo Solola Lelo. Boko Tisse la ngai Bandeko Nyonso Bayato Solola. Pour et ça la bien la famille. Je veux voir le cœur, les j'aime, mais beaucoup le cœur, les j'aime. Parce que ceux qui direct nabiso, ba meki ko déranger ango, moyen et ningane ko zalate po, ba cœur et les kaka ebele, ba j'aime, ba partage et les kaka ebele, la famille de Miss. Nazota la, combien de partages déjà? Tokomi na combien de partages la famille? Merci pour la co-identifier les autres. Voilà. C'est la vôtre Miss de Miss Tania alors mon coco. Si c'est la première fois au côté na direct na biso, to ça la kaba triste réalité, to solo la kama solo et les kana communauté, to pesa na ba conseil, bat ba bengaka po na ba conseil, to ça la ba recette et na nyoso a biso to salaka, to sungara ba orphelin au Congo. Voilà, la famille de Miss Nazala qui contacté et belé. Boebi la vôtre Miss de Miss tamunayaka na lobaka makam nyonso o elekaka na communauté te ya biso to beta. Biso beta ma solo vrai, to beta ma solo ekoyeko sunga o ekoyeko ede batu. E ba ma solo o eleka awa o nanyo asala ki bo asimbi bo asali bo mingi la vôtre abeta ngo penzate, to sola ngo penzate. Mais soki lelo na ina sola ma solo o ya vérité, ma solo o ezoleka, o eyeli biso o ya bana nzambe, o ya biso bana nzambe. Oya ngai na yo Miss Sandra Bomolo bana nzambe o ezo kotisi moi distraction et kotisi moi ba biloko moko a bien te en tout cas soki to telemi to lobele angote et kozala mabe makas et aujourd'hui la famille ba te belé batindi ba message ba te belé batindi nga ba vidéo na ebisa bino makambo depuis bandi la vôtre nano a 8 ans ya kolobela ngote parce que nazaki na kamoko ya papa Ferdinand papa moko na Congo pasteur azalaki kobela e na baneno kolandela ye na kobenga bandeko baya to sunga ye e nazwaki penda ta ya kolanda makambute oyo nani oyo bakangi ye na mwasi nani oyo bakangi ye na boye nani oyo na ebisa bino nakoya vendredi et vendredi yango ekokaka te ekoki chose promise chose dit Minouche Bangu coucou à toi Tana Lutona Dio je salue ta présence et Teresa Oumba bonsoir. Voilà mon kolango eza lelo. Est-ce que la vôtre a koiko banda ko solo là? Est-ce que Lily of the Value, ma sœur à moi, de Value, ma sœur à moi, coucou à toi. Est-ce que koiko banda ko solo là? Est-ce que on identifie bat? Est-ce que on partage bat direct? Ko bo sanatele la vôtre a ko kota na kati, tant on a ko kota na kati makasi, na kozana na posa, ya ba partage na bino, pe ba cœur na bino. Et si va signaler direct na bisote. Voilà. La famille naye. Mingi ba moni, mingi o ba mona kite, to sala moi rappel. Awa mikolo makambo ezoleka eza o tokolo ba frère Mike, o aza chantre de Dieu, chantre de l'Éternel. Biso nyonso toyebi ye, aza moko oyo abanda musique na ye lelote. Abanda musique na ye kala makasi. Aluka nzambe na ndenge nyonso akoki ko luka nzambe. Voilà, la famille de Miss Kobo sanate lelo na ko choquer un peu bato ebele. Lelo na ko choquer moi bato ebele. Voilà, ndenge na ko choquer moi bato ebele et sala yo pasi makasi te ndeko mwasi ndeko mobali. Ngai soki na ye ko sola makam o pona zalaka mwana ya nzambe. Oui, ngana mwana nzambe na bima na mokili nga mokote, nazana mokeli nanga, nazana nzambe oyo asala ke papa na nga na mama na nga babotanga. Et lelo la famille de Miss, lelo ba oyo biso ba oyo to uti to tamboli pe na mokinde to ko tambola étant que ba jeune fille et lelo to zwa libala to vanda to comprena ba le bien et le mal. Lelo to komi pe ko luka nzambe biso moko ba oyo. Lobi ba mama na biso ba sambela ki pona biso et lelo biso moko to komi ko sambela pona bomo ina biso pe ya bana na biso. Donc s'il y a quelque chose qui ne va pas na communauté, na corps de Christ, et tant que moi na nzambe, et tant que moi na nzambe pe mosali na nzambe, oui, na zape mosali na nzambe na bandenge na ngandenge nzamba lingela kanga. Et s'il y a quelque chose qui ne va pas, balobaka ba sage, il faut ba solo lango en coulisses.
Et ceux qui basage basoli en coulisses et simbité ne bayaka nango na public. Mais biso tozomona o ezoleka na réseaux sociaux, ton dimite ba consulta qui basage, ba consulta qui ba mikolo, ba yenango mbala moko na réseaux sociaux. Et le col comme li biso na réseaux sociaux, biso ba oyo tozana obligation ya koya ko défendre les accords de Christ. Nga nazoya ko défendre bana nzambe pe liloba ya nzambe. Na ba oyo bazo sala bêtise, na ba oyo bazoya ko bebisa misala ya nzambe, il faut to dévoiler, il faut to bimisa yango na poasa. To ko condamner mutute, to ko loba na mutute, mais biso a to sala ka ba analyse moko très sage. To sala ka ba analyse moko ya kitoko. Et le kola lelo n'a ko choqué beaucoup de gens, n'a ko choqué beaucoup de personnes, n'a nazak égoïste té. Numéro 1 Miss de Miss Ezawana, Sokolingi, Obenga, o intervenir. Appel pour intervenir. Mimi race de vainqueur, coucou à toi, je salue ta présence. Karina Lefou, coucou à toi. Pauline Mbouka, bonsoir. Soki Olingo intervenir. Obengi na numéro na biso ya WhatsApp ezalakawana. Soko bengi na numéro wana, oko intervenir calmement. Pas des injures, to kabola, ba pensée, to kabola nanu, ba idée na biso. To yeba nanu, nengeni toko solola. Awe égoïsme te, a to solola ka. Voilà. La famille. O nga na nalo ba sikoyo, sa ezo concerné nga. Eza na vie na nga. O ngana na kabola na bino. Donc soko zana posa ko solola, soko lingo intervenir pour na sujet o ya frère Mike o biso to yebi o asunga mingi o asala mingi na vie ya bato ebele nzamba utiliser ye ayembela nzambe asalela nzambe la bandenge nyonso. Voilà, d'une part à ça frère na biso parce que il faut yeba ke biso toza ba congolais et biso ba oyo toza corps de Christ. Donc tozana droit ya koya koleka ko solo la pe kolobela. Soki likamwese comme na réseaux sociaux faut koloba. Ya kuku na poasa. Voilà. Et tozana ndeko na biso sœur na biso Zawadi o yepe tosengi soki ya moyen bo identifier ye Sarah Rose coucou à toi. Sœur na biso Wazadi Zawawadi aya kovanda na baya liboso. Sœur Nangai Zawadi, vanda liboso, na peso conseil, et tant que sœur, et tant que yaya, et tant que moko katina yesu masia. Voilà. Parce que ma manzambe mutayebi on koleka batwa zate. Oui. Mutayebi makambanzambe koleka mutwa zate, biso nyonso to apprendra au fur et à mesure. Et ce qui nous ambatia basali na liboso, c'est pour nous aider à comprendre, ba makamsu auto comprendre kate, bazaka wana pona kosunga biso. Et moi, je fais appel à ma sœur Zawadi, avant na liboso, na ba liboso, ayoka la vôtre, Miss de Miss Akopé, ses conseils, étant que yaya, étant que femme mariée, étant que sœur Katsinae Soumassia. Voilà. Bon tenir nga regarder, oh na swana bino lelo, et ça point de vue nanga. Ceux qui osent la posa ko intervenir, s'il te plaît, gentiment, tu nous appelles dans le numéro WhatsApp et ça affiché wana au bengi au petit point de vue na yo ko soit na te et l'autre côté to sola lokola bandeko na communauté pe bananzambe. Voilà. La famille, ceux qui ngai salut à vous tous la famille, salut à vous tous. Ceux qui lelo nga na ko sola masolo oh c'est parce que bon moni na vie hein et ça na betap moko na vie et senga mutu fois kola. Tozala ki tobotama ki toyaki bana mike babana kolesa biso biloko. Ba parents babana kolesa biso poto tie koma ki na étape moko to koma kolia pe ba fufu biloko mo beto komi ko marché tie koma ki na étape moko biso mo to koma kolia biloko na biso. Pona koloba ke vie à prière, vie à bonzambe to kola anango. Mutu aleka mutu azate mutu akoka zate ye moko Yesu Masia nzambe na biso nde mutaza à l'auteur likolo na nyos. Mais tangu bandeko to bandaka na ba vie à prière na biso naza sûr que to bandaka na muke ba bébé spirituel nde to lobaka to bandaka makambo nzambe malembe ti to koma kana ba étape to komi ba intercesseuse na kati église ti to koma na ba étape to komi ko modérer ti to koma ka kozwa to koma kozwa ba responsabilité na kati église, on a commis chantre, on a commis modérateur, na commis évangile et comme akabongo. Babanda na kozala évangile boete. Babanda rango malembe kati na Yesu. Et naza sûr que ndeko na biso frère Mike aza mieux placé
aza mieux placé ayebi makam o la vôtre alinga loba eza makam ya lelo te bomoni o nyoso bomona na réseaux sociaux ekiti e mati eza temps o ekokaki biloko nyoso ebongai ebima eza temps bomoni nzambe o amona quand même eloko ebatami na se ya libanga mwindu alobi trop c'est trop bomoni makambo nyoso eleki na réseaux sociaux la famille eza makamba lelo te eza makambo esi ebanda et il faut bana nzambe to arrêter kolobaka Agostino la Dulcinée bana nzambe message na elibino il faut to arrêter kozala plus komona basali na nzambe lokola banzambe na biso non bazalaka banzambe te baza ba représentant o nzamba tia liboso po bakamba ba pate na ye bazalaka banzambe te tokoyi kokomaka te ke moi je suis boye biso batu ya nanyo biso batu ya Moïse Mbiye biso batu ya pasteur Moïse Mbiye biso batu ya pasteur Mike Kalambai biso batu ya pasteur Atoms biso batu ya pasteur B52 Evangel Charles Bameko biso batu ya Papa Raf non biso toza bana nzambe tozaka na bafana ala fanatisme ekozala te na makambo ya nzambe tellement fanatisme ekoti ebele na kati ya makambo ya nzambe yango ozomona eza na batu misusu bazoboya kondima meme mabe o tozomona en face ozomona mabe yangoyo mais yo ozoboya mabe wana pona ni oza tellement fan ya mutu oyo azo servir nzambe obosani ke mutu oyo azo servir nzambe azape mutu akoye kokwea na masumu et moi na nzambe esengi na yote ozala fan ya mosali na nzambe non tokozala ba fanatique ya nzambe parce que soko za fan ya mosali na nzambe yeba ke azana nzoto azana la chair eza facile po ye akweya et soki akwei yo soki ozawana pona kokumisa ye koloba ke te moi je suis pour nanyo yaya c'est toi yonde mutozo kweya na erreur yonde mutozo kwa na erreur parce que bango bayebi ndenge ni basolaka na nzambe bango bayebi ndenge ni jangwe kendaka bayebi ke soki na kwei na kotelema na bondeli na sengi bolimbisi na continuer endeko mwasi ndeko mobali yo oyo zakaka na kati ya fanatisme olio zalo fan ya Miss de Miss yo zozala fan ya pasteur oyo azamutu lokola yo kozwaka pasteur sainte ba pasteur bazaka sainte bazaka sainte tozaka na saint moko ezaka ka saint esprit nde aza saint o nyoso atikali aza na mai na makila aza muntu omoni la famille lisolo ona na betela bino lelo bozala surpris te bozala choqué te je ne suis pas contre frère Mike naza contre pasteur Moïse Mbiye te naza contre ba pasteur te prophète Francis Joël D. Naza contre parce que moi-même à la base, je suis enfant de Dieu. Je vous dis la vérité, j'aime Dieu. Na lingaka makambo nzambe pe na lukaka nzambe na bandenge nyonso. Oui, naza parmi bana nzambe na koloba soki na zeli bino bo témoigner eko umela tika na témoigner ba ola mupenga moko ndenge na miyebi ndenge na lukaka nzambe nanga nzamba yebi biso mibale sekeleza biso mibale menga nazo ebisa bino na bato bavanda pembe nanga bayebi comment j'aime Dieu et comment na landaka makambo nzambe la famille de Miss bino moko bomonaka awa ndenge toteyanaka eloko na ina loba masolo oyo yeli biso ya frère Mike na Zawadi po ebanda frère Mike na Zawadi biso toyebaki eloko te moi personnellement je dis on a landi on a tali on a moni batu misuso bayebi yango bien boya ko expliquer nga menga na oloba o nga na moni na on a comprendre na ba image ndenge témoigner voilà frère Mike azalaki soit baza bien te na frère na muninga na epende ko na ya mobali pasteur Moïse Mbiye baza ya koyokana te toyebi yango tokosana te toyebi yango et problème oyo mutu ayeko tombola likambo oyo ngai le Nathalie na yeko comprendre eza notre frère Momo ya Moïse yende mutaye na likambo oyo et tango aye nango lenga na moni na yoki ba prédication na ba message na ye aye nango message na ye na kapta kiango makasi te. Oui, dans l'homme, il n'y a que de la déception. Dans l'homme, il n'y a que la déception.
Oui. Pasteur Moïse Mbiye tangu aye na ba prédication na onga na lundi. Na landaki na yoki ba message mingi ezaki ba message moko ya ko kebisa mbatu. Ya ko kebisa batu. Ya ko loba na batu ke bo faire attention. Bokeba. Bokeba na batu nyonso oyo baza ko luka ko sala complot contre moi et ngai ndenge na zaboye eza na batu oyo balukaka ba contacter ngai pona groupe moko boye balukaki ngai nazala wana nazala représentant et na kati ya groupe ango ya couple ango eza na mwasi ya mutu wana o a contactaki mwasi wana abane ko sala ba avance abane ko sala frère na biso pasteur ba avance et ba avance wana ye lokola timba abane ko comprendre ngo alingaki kokota na je wana te aboyaki je wana et lisolo wana ya groupe wana o biso to yebi o ya majabu ezalaki normalement lisolo o il fallait ndeko na biso pasteur na biso Moïse mutu abanda ko sala ndenge to monaki frère Mike asala kazalaki ambassadeur donc ezalaki lisolo e yaki na maboko na ye. Merci beaucoup. Bonjour Victoria Rose. Lisolo yaki na maboko ya pasteur Moïse Mbiye. Et pasteur Moïse Mbiye na kolanda na ye na badir na ye alandela ki lisolo ngo amonaki ke eza charge munene amonaki penza malamu mingi te par rapport à ma solo ango atika ki na ye aboya ki yango po amona ki soit disant selon ye que moi si moko boya couple wana abandaki ko sale ba avance jara basi o ba yaka na bambongo balingaka mibali na mbongo e ye aboya ki kokota na kati ya je wana et l'air aboya ki kokota na kati ya ba je wana yango a deposaki aboya ki yango et ndenge ka makamango ezalaka couple balboye batika ki pasteur Moïse ba ke ko contacter frère Mike Kalambay. Ba ko contacter frère Kalambay, pasteur Kalambay. Nde bomonaki frère Mike abandaki azwaki groupe wana akomaki ko gérer ngo ndenge akokaki ko gérer yango. Et yaki ko sala o salami. Moi personnellement majabu natala angote. Ngam natala majabu te pona natala ngote po normal natala nanga ngote natala ngote normal hein la famille na ndenga mabete na yebi makamwele ka akuna te so botulinga nani na nani na yebi soke na yebi na ngate donc soki une fois na zwa même générique na bango mo basalaki na tchaka ngo ana la famille de Mr Miss po na talaki yango quelque part na site moko na page ya mutu moko na sepelaki na animation wana yango na zwaki yango na tchaka yango ana Mr Miss parce que na santaki ke ezaki adoration moko kitoko ezaki vraiment kitoko makasi yango na tchaka yango amenga e majabu wana di na ebi yango te. Et tangu eko sala mabongo frère Mike na nani ba conflit na bango ba mike e bandaki déjà e banai na makamba ba peniel ba sœur na biso peniel e bandaki na ba makamba na bango wana pour frère Mike na pasteur Moïse Mbiye ba koma ki vraiment ki camarade ya makasi ya la famille ba koma ki penza donc ki camarade penza kati na Yesu ya makasi. Et ko sala que makambu ya penyel ebimi tangu suma kama penyel ebimi yango esala ki moi bêtise parce que de toyoka ke frère Moïse Mbiye abandaki quand même ko conseiller frère Mike mais frère Mike abandaki ko zwa yango penda bien ta sepela ki nangote et o esalama na bango na kati bango mbale mbayebi mais la famille toye siko ko comprendre que toye ko lamuka na tongo boye to mona boye. Oh frère pasteur Moïse Mbiye aleki na télé pona koloba ke ko kebisa batu o bazolinga ba sala ba complot pona vie na ye ba sala ba complot pona ye donc ya za mwana matete ye akendaka na 4 chemins te ye soki olingo swana yaka tout droit ya kolobele tout droit naza témoin te même makam nazoloba eza makam oyo soki yo zwaki ta ya kotala te ngai natali yango na réseaux sociaux awe ezoleka kota kende kota la ndenge pasteur Moïse Mbiye abandaki koloba ye moko e bongo ba frère Mike na makambo nyonso o eleki tozana ngo awa na ba téléphone na biso voilà ndeko tangu toye komona frère Moïse alobi papa Moïse alobi ke ye boye ye mwana matete ye boye ye balobela kaye na ba 4 chemins te soza likam na ye yaka tout droit boye et ça lenga passe tangu na 8 ans on tala mona qui passe
nga lobi non tozo koma wapi uva donc moni mokili eye kati na Yesu bana na nzambe babimi na mokili. Est-ce que soki basali na nzambe mibale bazana ba problème, est-ce qu'il faut ba ya nango liboso ya réseaux sociaux pour ba silisa bazwa solution pour nango? Est-ce que soki y a un problème o ezo bebe o eza bazo salela mutu complot? Est-ce que pasteur Moïse Mbiye, est-ce qu'il fallait aya nango na chair po aya ko kabola koloba ko kabola kanda wana to ko kabola pasi na ye na chair? La chair oyo ete yakabana nzambe. La chair oyo ebimisaka maloba na nzambe. Oyebi kaka kozala liboso a chair. Batu ebele basali na nzambe ebele. O biso to moni na ba video. Mutu musu nzamba benge kaka na chair wana. To moni basali na nzambe ebele bakufi kaka na chair wana. Donc chair wana ezalaka place moko basaka na nangote. Est-ce que il faut vraiment soki basali na nzambe bazana ba conflit entre bango. Il faut ba na na chair ba ko exposer ango po biso to yoka et loko o na trouva ki ango eza vraiment kitoko te comme on a un homme de Dieu a telemi liboso a chair aza koloba aza vraiment kolakisa colère na ye quoi ko s'exprimer hein devant bat koloba ke nga mwana matete nga na sali boye na sali boye na monyango kitoko te na monyango respecté ozomona parce que batu o bavandi bato bayaka église tozaka na ba papa mikolo tozaka na ba koko tozana ba génération nyoso o bayaka église et tant toyaka église toyaka te poto tala ba pasteur bazo swana toyaka te poto ya kokumisa ka ba pasteur toyaka te poto applaudir bango na bêtise non toyaka pona kozwa ainsi dit l'Éternel toyaka kozwa ba mater ba message o nzambe alobelaka biso à travers ba sai na nzambe et soki biso tozoya liboso wana ba passer ba koki jamais ko telema pona koya ko sisa ba conflit na bango ozo zwatana yo ya koloba liboso ya batu ba papa mikolo ba cadre bana nzambe bele pona kolakisa ba mécontent ba kanda na yo to ba makamna bino entre vous. En tout cas j'ai pas trouvé ça normal na bi nzambe o makamni to komi komona mokile longwe libane ko kota kati na Yesu Masia donc même le pasteur baza même pas na respect biso bandimi to baza même pas na respect ya biso batu o nzamba longoli na bandaku na bango to ye église poto ya ko luka nzambe wana to luka ba solution na ba problème na biso mais to ye ko kuta que ba pasteur na biso ba komi entre bango na ba conflit a comme komi siko ba conflit na bango comme biso to zalaka ba fan na bango comme biso to zalaka to landaka bango et ba pasteur ba komi ko comprendre que tangu bazo sala ba rando na bango biso to zawana pona ko applaudir ko beta maboko kokumisa. Non, c'est pas ça. Eza bongote ata mukete d'une part eza bozo sakana na kombo nzambe. Yango ta o tozana ngo bandeko na ngabo comprendre que ya kuku na poisa. Ya kuku na poisa. Bino batozo kenenga na bino be église. Yango moni bato ebele bazo kene sou be église te bat bakoma ko préférer ba sambela na ndaku parce que bakuti mokili na kati église. Et puis bêtise ezoleka tellement makasi elembisi mitema ya bato ebele pona kokende église. Tozoya na église poto yoka la parole de Dieu mais to comme na kati église ba pasteur bazo sala ba rando na bango o biso tozomo na boelikolo na se bango bazo luka ba makamu na bango ba makamu moko ezanga tina ba makamu moko ya pamba biso bene ba victime na bango tangu bakendaka ko sala ba association na bango tangu bakendaka kozana ba groupe na bango tangu bakutanaka na ba bandeko na bango ba relation intime amoureuse na bango biso tozaka wana te la famille photo tika kozala ba naïve totika koza ba naïf toza bana mikete toza mikolo mutna mutaza na ba problème na ye soko zoke na ba jara ba église nazo loba mabe ya batute mais nazo linga plus na réveiller quelques personnes ezalata na mutu moko nazo réveiller soki tozoke na ba jara ba église o ba basala ka barando comprendre que Saint-Esprit azawana te na kati. Il faut comprendre que nzamba zate wana na kati. O mona bo nzamba si atika na ye bango. Nzamba zalaka na susu wana te. E komaka konga iboye. Vraiment, mosali na nzambe akoyi kozala mutu ya orgueil te.
mosali na nzambe fo buka orgueil mosali na nzambe fo zala briser ndenge toyebi basali na nzambe baza censé akozala briser mais soki ozomona ba mosali na nzambe moko balingi teke moko matela ye moko asala boye mutu aloba yo ye ko se défendre wana eza nzambe te nzambe aza mutu ya komikitisa nzambe alingaka kimia soki ozomona mosali na nzambe azoya koluka ko se défendre wana eza malamu te et soki vraiment oza moko o lingaka mosali na nzambe wana soki omoni ba comportement bongo zwaka ata ya kosambela rapona bango c'est vrai que bazalaka vraiment combattu bazalaka pe combattu makasi mais tozwaka ata ya kosambela rapona bango olie toloba biso ba team nani oyo biso ba team nani oyo biso tokokufa pona pasteur oyo biso pona pasteur oyo ata bolobi ata bokiti no ya ozosala erreur makasi ya yebi relation na ena nzambe ya yebi makambo bazosala bazokotya ngana yo nde na distraction bango bayebi makambo bazosala babandi makambo ya nzambe lelo te bayebi koma makambo ya nzambe frappaka batu bayebi koma ndenge nini nzambe frappaka bango mais soki bozomona batu moko boye bazo continuer kosala ba bêtise kosala ba même erreur wana batu moko o bayaka liboso ya bana nzambe pona côté ya mais bazosala ka bêtise wana c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas tolobi te ke baza ba saint ngana lobaka bango bazalaka ba sainte baza batu lokola nga mais nzambe apesa bango grâce oyo ya kote ma liboso ya kote ya maloba nzambe nde baza wana bango nyonso wana baza batu moko pe nzamba utiliser bango puissamment babikisa pe ba ama batu ebele na banzela ya loyembo ba chanson na bango esungaka biso na bandenge bele mais tala batu oyo biso tozoyoka ba musique na bango tala ba comportement na bango tala vraiment ba comportement na bango. Et le komona lisusu notre frère Mike na côté na ye eloko o esalamelie ya ndeko na biso Zawadi. Ouais bien eza triste pona koloba makambo susu oyo batu babenginga po bayebisanga. Nga nazolinga ko accuser mutu te. Nazolinga nanga ko finga te parce que ko finga eza na kati ya comportement na nga te parce que ata na fingi. Ata na fingi elo mo échanger zate mais poto linga kabango ngai ndetinga na yokaka quand même musique na bango ya kala po lelo koloba penza boye na yebi makamute musique a frère Mike na yebi yango penza te mais banzembo na ya mwa kala na zalaki penda koyokango pe na yebi yango pe musique na ye esala biso bien esunga biso na makambo ebele mais lelo to koma dégoûter pona koyokaka ba genre ba musique wana parce que ba musique wana ezo ko apporter vraiment sous eloko malonga te to komi ko lingana biso ba musique ya batu moko ba yebani na bango te batu moko bo eloko la ba pasteur ale ba frère ale moloto ba musique ya ba deningonde ba musique wana ozo yoka musique o ezo pesa motema kimia ozo senti pena ke ozaki na ba problème nzamba zo visiter yo ba jara ba musique wana ya kalawana mais za o tozo mona lelo te et tolobi ke frère na biso Mike ye akwei na ekobo na Zawadi. Akwei na ekobo na sœur na biso Zawadi. Après batu misu batembi balobi eza lokuta. Eza lokuta po yo tali ba video te to eza nini parce que Zawadi na koyak na ka ya Zawadi sima. Soki na bandi po na frère Mike, c'est parce que la famille frère Mike na makambo nzambe abandi yango lelo te. Abandi na makambo nzambe kala to zwango jeté. Boebi via ya prière via nzambe kolanda nzela nzambe eza chemin moko eza ka facilité hein eza chemin moko ya pasi makasi pona kati ya chemin ya kolanda nzambe eza na banzu bebele eza na batak ebele e basali na nzambe bazalaka vraiment attaquer talaka ngana yonde to zalaka attaquer tant to telemaka na via prière talaka ka mibali na biso to vana na baona ndako ndenge bazalaka attaquer talande mibali bayaka oyebisa biso mama na kweisami diable akosinga talande diable akosaka mibali na biso andako talande diable akosaka biso basi tango tokena akosala ba infidélité libanda o bakosinga diable akosinga bongo siko basai na nzambi bazalaka attaquer makasi basai na nzambi makambu oyo ebandi lelo te ngana lobi frère Mike ayebi makambo osala. La famille de Miss bayebi. Tangu babandaki na makambo nzambe ne na lobi abandi yango lelo te. Azana connaissance ebele makambo nzambe. E ndenge bazalaka wana baza batu ba okoisama.
Mais bazaba, il faut pas payer sa discipline na vie na bango. Il faut pas payer sa discipline na vie na bango. Parce que bango nyon sote bazawana na Congo, oh bakwe ya rakaka, po ya bango bakwe ya rakaka, bakwe ya apeka na ba jeune fille, ba jeune sœur, ba jeune tantine, basala boye, basala arbe. Non. Pourquoi ko luka ko gâcher? Tana yo nyonso oyo outi na nzambe wana musika. Obandi na nzambe wana musika jeunesse na bo jeunesse nyonso. Ti place okomi nango lelo. Pourquoi ko luka ko gâcher yango pona ba posa ya mokili? Pourquoi ko luka ko gâcher yango pona posa ya mokili la famille? Pourquoi frère Mike a ko luka ko gâcher vie na ye oyo nyonso ya prière bon nzambe na ye o abandi yango bomwana. Abandi yango lelo te, abandi makambo nzambe kala. Donc, aza censé akopesa ba discipline na vie na ye. Soki eza nzoto, ekobo ezalaka facile po na yo po kweya. Kota prière, luka nzambe wana, osenga na nzambe mawana ye, atindela yo mwasi. Parce que biso toyebaki que pasteur, un pasteur aza censé akozala na mama pasteur. Oyebi pourquoi pasteur azalaka na ba mama pasteur? Po mama azalaka wana pona ko soutenir mobali na ye. Po mobali azalaka na facilité ya kokweya na ekobo. Mibali kutu tozova na bango na ndako bazo kweya malgré bovana kana ye lundi ti lundi azo kweya parce que babili la chair est faible. Bongo siko yo mosai na nzambe o kambaka ba pate ya nkolo bozana basoki ba 1000 personnes soki ba 5000 personnes à église o ba yaka koyoka liloba nzambe okozala na facilité okozala tenter mais ngana mitunaka pourquoi bozwaka na nuta ya kobala te. Nzamba pesa bino na nu tante ou bien ndenge nini. Soki nzamba pesa bino tante yango kanda one kitaka na ba sœur. Po ba pasteur na biso ba frère na biso baza lokola mibali, baza lokola mibali na biso. Mobali ayebi soki mwasi azo panzanela ye. Soki mwasi azo kweya ne balba moi petite ana azo panzana. Ba frère na biso ba yebi. Ba papa na biso ba yeba ke petite azo panzana. Ke frère azo panzana. Et tant ou ba sœur bazo ya, bazo panzanela yo. Bazo panzela yo, yo kwei ne kobu. Lobiano kwei. Au moins il y a quelque chose qui ne va pas. Okozwa ta ya kokota prière te kosenga mawana nzambe. Nzambe apesa une bonne fan. O akozala pembe na yo po asunga yo ya kosala musala na ye ensemble. Tomona kata na ba cadre na musala. Basengaka au moins na musala moko bongo zwa poste moko ya bien bazo senga il faut ozala responsable. Il faut ozala na mwasi. Il faut za responsable. Na comme la binote non boyo kate. Et senga ke na musala moko boye ozui et senga ke faut za na mwasi. Bongo siko basai na nzambe o biso to mona na Congo. Ya bino kaka nde baboya ka bino bobala pona nini? Siko lokola baboya ka bino bobala yango siko kandango esila kana ba sœur. Esila kana ba sœur en Christ. Siko bino bozo détruire œuvre ya nzambe to bozo bongisa. Pourtant ou frère, tant ou un pasteur ou frère aye ko bimana mondimi. Ozo mona teke d'une part, ozo bebisa nanu via prière ya mondimi wana relation na ena nzambe e bokenda kalisusu musika que ozo yo pasteur, yo frère, ozo ke ko bimana mondimi na église ou aza marié. Est-ce que ozo mona combien ozo bebisa? Pour obébisi nanu via prière, obébisi nanu mobali na ye, okitisi nanu kondime mobali na ye, et mobali wana azana famille na ye mobima, bako bayena basali na nzambe. Bon mona teke d'une part bozo bebisa œuvre de Dieu. Yangonga na tuna kananu. Est-ce que mutu nyonso o ayemba ka musique nzambe? Mutu nyonso azaka chantre. Il faut kaka comme pasteur. Mutu nyonso o ayembela ka nzambe. Il faut kaka ko ba pasteur. Est-ce que na etonga nzambe lobi etonga na eza munene me basali baza muke. Tango baloba ke basali baza muke babi basali bozala ka pasteur te. Basali la nzambe ka na kozala pasteur te kozala prophète te kozala prophétesse te. Basali la nzambe okoko évangéliser pour na nzambe. Okoko intercéder pour na batu. Wana nyoso za na service ya nzambe okoko za la intercesseuse okoko za la intercesseur okoko za la diacre okoko za la chantre de l'Éternel oyembela ka nzambe poko yembela nzambe eza plus kutu koleka na mutu azoteya
ozo yembela nzambe ezape na kati ya kosalela nzambe. Est-ce que soki mutu azo yembela nzambe suka nango pona nini o nga na mona mingi na Congo mutu abandaki koyembela nzambe suka nango komona kaka akomi pasteur o mona katier moko boye azalaka na misala mabe abongoni akomi kosalela nzambe suka nango akomi bishop akomi o diacre akomi o évangéliste akomi o superstar akomi o nani. Est-ce que ezalaka kaka bongo la famille bana nzambe bomeka ko faire comprendre ngata msusu nga na makambo ngo bien te. Est-ce que nzamba bengi biso to zalaka ba pasteur soko zo yembela iti suka ngo foko maka pasteur ndenge zo yembela nzambe bongo zo servir ka nzambe déjà loba ke soki ezana volonté nzambe nde abenga yo oya okoma pasteur. Mais mingi entre biso tozomona kaka mutu moko boye abandaka koyembela nzambe lobi akomi pasteur ndeko moko boye azalaka magicien lobi akomi pasteur yaya tokeba bana nzambe boyeba ke mutu nyonso aza appelé te azala pasteur e bandeko mingi ba pasteur ango mingi ba welisaka trop ya kozwa ko imposaka biso maboko na mutu kolingaka batu ba imposaka maboko likolo na yote parce que nyonso te baza basali na nzambe misusu bazo sambela nzambe ya solo te misusu baza na kati ya ba monde na bango e yo lokola ozotala ka boye mutu moko ayembelaka nzambe mutu moko asalaka boye mutu moko ateyaka aza pasteur aza boye oye kopesa mutu na obatia. On donne ce qu'on a. On donne que ce qu'on a. On donne ce qu'on a. Oh ngana zana ngo yango oh ngana opesa bino. E mosali na nzambe soka tambolaka bien te akopesa yo kaka misala na ye. Bozala attention la famille. Tozala réveiller. Na ebisi bino tozala réveiller. Bato ebele bazo sala nzambe na bosolo te. Pour comprendre que bato ebele bazo sala nzambe solo te, misala na bango yango ezomonana. Yango na misu. Tozana posa to mona nzamba uta likola kitana sete. Yango yongana yo tozomona na misu. Arrêtons d'être fanatiques ya basali na nzambe. Baza batu, baza na ba monde na bango, baza na kati ya ba business na bango. Basali na nzambe mingi lelo ba komi na bango kopesa na sima. Yozo mona emo sali na nzambe, azoya liboso, azoya kosala ba miracle. Nzoka ba miracle na ewana, azwa ki yango na banzela mususu. La famille to zalaka na connaissance. Yango eza important na biso ba na nzambe. To zalaka plus na relation ya malamu biso na nzambe. Lukaka plus ozala na relation ya yo na nzambe. Parce que ba pasteur mingi baza ba vérité. Balobaki ya malamu bakozala, ya mabe bakozala. E ya mabe poye babango na kati ya misala na bango. E misala ya mingi ekomi komonana. Okomona pasteur moko boye azobi misangolo mbisi na nzoto ya mutu. Est-ce que soko zo sala délivrance okobimisa vraiment ngolo mbisi na nzoto ya mutu ozobimisa oh ngolo abimi na nzoto ya mutu. Yaya waneza ba aventure. Waneza ba aventure makamba molimo esukaka na molimo ndenge nini ngolo abima lisusu boye na miso abatu siko ngola ngo tanga bimi bongo boko zwango boke ko lamba ngo boke ko liango to boko zwango bozongisi na mai to boko boma ngolo wana ba aventure leki trop bana nzambe to fongola misu to zwaka temps ya kozala ko bongisa relation ya malamu entre biso na nzambe parce que mingi bazaya nzambe te. Et yango nazo interpeller bino botika kozala bafana botika kozala na bafanatiki ya boye ozo yo mwasi munene boye ozana mobali na ndako mozo kene ko insister ozo komala ba commentaire ngai boloba bokita bomata nga kaka ye nga fanatique na ye ngai mutu na ye ya liboso ya 00 ya zala fanatique nzambe tika kozala fanatique mokili baza ba être humain baza batu bakweyaka na masumu kaka ndenge mibali na biso bakweyaka nenge bandeko na biso bakweyaka nenge basi na biso bakweyaka nenge bango bakweyaka e bango kutu nzamba talaka bango na bandenge mususu bako baza censé ya kokweyaka na ekobote boza censé ya kokweyaka na ekobote mibali na biso ordinaire kutu mibali na biso kutu na bandako bazo kweyaka na bekobo mais bazo zwaka ba matea tozo conseiller bango par amour na bolingo bazo tikaka bekobo infidélité bazo changer po ba na ba relation malamu na biso basi na bango mais bino ba pasteur na biso bozawana pona kokweyaka ka nekobo kokweyaka biso bato yebisaki nzambe aboya kopesa bino ba une bonne femme. Biso bato ebisi nzambe aboya kopesa bino basi ya malonga biso bato zoboya bino bokele koluka nzambe ya solo
le temps bozo zwa kaka na kobwaka na ba jeton ya kolukana ka ba makambu ya ba plaisir a nzoto ya kolukana ko zaka ba jeune premier bolinko ko chaka ba mbebo soki rose bolinko sala ka ba charisme lokola ba pasteur te bolinko sala ka boy tant que bozo sala ka biloko wana nzamba ko trouver place na ye na binote a ko trouver te endeko mombali ndeko na biso frère na biso aza frère na ngana yo kokomi sa frère Mike ya yo moko te aza frère ya biso mibale e ngana ana intérêt ya ko bebisa te aza frère aza chantre de l'Éternel on alingaka mingi frère Moïse Mbiye aza mosali na nzambe on alingaka mingi mais mutu o balingaka mingi ba bombaka mabe na ete ba conseillaka epe ba bondelaka pona ye mutu oyo olingaka mingi kolingaka te soka sali mabe oyo ba yaya osali mabe problème ezate osali mabe problème ezate non okobondela pona ye etant que mwana na nzambe okobondela pona ye et soki ba memia on a réseaux sociaux na ba bêtise na buzoba il faut to ya ko pesa bango pe conseil kaka na réseaux sociaux place bango ba bandi makamu na bango buzoba na biso elinge banda buzoba na biso elinge banda Chabapwe, chabapwe, nakacha bilete. Ba memela ki biso na réseaux sociaux to aussi sango awa. Et to ko condamner bango te mais to ko pesa conseil. Soki to vandi to lobito simba te, baza ba wende die, baza ba nen, tozo aider bango te. Tozo aider bango te. Il faut to ya kolobela bango. To kolobela bango na respect, gentiment po ba bongwana. Tozana posa babongwa po bazo mema ba pate na nzambe bazo te ya bato ebele bana bato ebele na sima na bango o soki bakoma ba fan na bango numéro 00 o soki to tiki kaka mabe continuer boye bato ebele bakozala perdu botika bozwa temps kokota ka prière basai na nzambe bozwa ka temps ya kokota ka prière kozala na ba relation moko ya malamu na nzambe. Soki nzamba si atika bino bozwa temps so bolinka bosalela ye bozwa temps boke ko sa ba repentance sincère botika koya ko distraire biso bato ebele bazana nous fragile bato ebele miso ba makambo nzambe bien te tant bazo mona ba makambo aboye bozo koisa bango ezana ba papa miso balinga so basi na bango ba ken église te pona ni pona komona ba aventure oyo et comme de trop on est fatigué de ça toza fatigué nango. Ba papa mingi ba komi ko boya ba mama ba kene be église pona ba suite ba comportement ya boye ba papa bazo banga soki ba mama ba ke église ba passer ba ko kene ko lamba bango lokola biso ba mama tozaka na facilité tozaka tellement fragile to yokaka mingi ba passer ke mibali na biso ba papa ba komi ko banga lobi mama ko senga prière entre ye na prophète to na pasteur o mona pasteur ke ko loba na mama makamususu. Oh mon prophète a comme que le maman kamakamusus mobali o avani no 10 ans o avani no 30 ans o avani no 25 ans 20 ans bobo tibana bana bakoli o yoka passer a lobi o mobali wana azaya yote mobali wana azaya yete na bana 20 nzamba tiki ba bana 20 ans 30 ans bakoli si bana bazaya yete o mobali na azaya yete bongo mobali na azaya yete yonde passer ozaya mama wana yonde muto yeshiko ko vana na ensemble yonde sikom toye ko bokola ebana o mama pona délivrance if bonginga na yo to sangisa nzoto e bonginga ina yo na cholo boko e bonginga ina yo to kuta na place moko to solo la ba mama nanga o mona ba mama musulu na force roluka délivrance mama zoki mambangu na kena ekuta na pasteur papa lobi lelo ko bimate pona makamwa nzambe na ko bima nzoka azolanda charlatan nzoka azolanda oya bongi kozala dinete aza dinete kozala musai na nzambe mais mama loko azoluka délivrance mama loko azoluka nzamba sana ye lokola mama azalaka fanatique pasteur wana mama ko mona mama ki mambangu ata alambeli kutu mobilité ye wana mbangu akelanda pasteur po mama za po sa délivrance et mama koma kuna pasteur akomi ko déshabiller mama longola kata ba poile kata wa yakato bima mobali azana ndaku aza mobali na yote noko na yo mutayaka ko bima na yo yakanga na otolala to sangisa nzoto na longola ba esprit ezana ba mama mingi ba kota na ba jewana ba papa mingi ba kota na ba jewana mabe makasi et soki to tempo pona kolobela bango te sikoyo frère na biso akeko koya na ekobo akeko koya na ekobo na zawadi akeko koya na ekobo na zawadi ngana na loba
Chantre de l'Éternel. Mon pasteur à moi. Na minito. Bokomi na bino bo mene Yona mu penya. Bozongana. Eloko le kitika ezate bozongana. Bo mene na bino de bozongana kaka. Pona moni mutako maîtriser yo yaka mu penya. Bozonga bana kati. Bozonga ya problème te. Mutako juger bino azate. Mutako condamner bino azate. Bozonga na mu penya. Bozonga na peniel. Bozonga déjà. Bobeti deja Mutako leka mutazate. Mutasali ni na zate. Bozonga. Bozonga na pardon. Parce que na moni muto akoki ko maîtriser bien le quoi peniel azate. Pona moni on dirait nenge peniel pel soit tika ki papa na biso. Et comme il n'a pas cadence, mutazo kokasuko se maîtriser sous bien te. Et ça m'a bé. Ba chantre, ba ça na danger makasi. Ba chantre ba comme na danger, ba chantre ba comme na danger. Awa li solo moko boende ko moka yebisinga abengi nga lobi miss. Awa na Canada. Awa na Canada. Na yebite so ina bimisa eloko ba benga pona loba. Na yebite so kina loba. Na ebite soki na loba. Bocha ba cœur rebelle pona yeba ke bobi na loba. Ndeko moko abenga lobi. Ndeko moko alobi ke na Canada kuna eza na frère na biso otobi Mike. Apanza libala ya ndeko moko oya yebi bien. Na mboka na bango ya Canada. Apanza azaki femme mariée et abana ko yembela nzambe na Canada. Masolo na oloba bande kwa Canada ba yebi yango. Ndeko wana mwasi soki bato bazoloba ke bozo kosela ye makambu, bazo kosela ye, bazo sala boye te, ba kosela ye te. Neti onga na oyeb Sabino eza histoire vraie. Na yoki ba yebi singa. Na Canada, eza na couple moko boye, mwasi ayembela rape nzambe. Ayebani na Canada, et notre frère, abima pena sœur wana, et na minute neto oloba boye, sœur na biso wana, bakabwana na mobali na ye. Mobali na pe ayebi raison o bakabwaneli, eza frère na biso, muto akabola libala na bango. Et esili wana te, eza na sœur mususu, abengi nga lobi na nga ke na minute honnête ozolo baboye notre frère aza proposant ya camarade donc ndeko mwasi abetenga li solo abi camarade na ye aza proposante ya frère na biso Mike. Vous comprenez? Bomoni yango et fi yango aza mwasi oyo aluka mwa mbongo ana mwa ba moyenne ya aza na kin e baboti aza marié aza na bana mibale aza mama ya bana mibale botala ba genre ba scandale boye ba genre ba makambo boye après tomoni makambo zawadi aza marié e ba kweli suna kati na ekobo yaya ekobo aliboso satana koti bamba ndoki bakoti o famille ekoti ekobwa mibale ekobwa misatu nyonso wana kaka bozobo ya kaka konzima tozoloba te ke lokola asali yango nde tolinga elisute non il faut kozwaka ndeta ya kokota na prière kotuna volonté nzambe eza nini est-ce que il faut kako za la pasteur to suka na ona kozala kaka chantre est-ce que nzamba zobenga yo kaka kozala ba pasteur yango na ebite batu ba sena nzambe mingo bakoma ba pasteur bokoma rango ndenge nini na ebi ke nzamba ko benga nzamba ko utiliser même mwana muke nzamba ko utiliser n'importe qui pour asservir ye oui mais tant que oza chantre ozo yemba déjà ozo pesa déjà ba message et ko kite il faut bakisa sous pasteur likolo na ebi te na concentra ka bango na nyo concentra bango aloba ke botelema bosala bwe ba uta rango ndenge nini bosala neti ndenge nini bosala rango ndenge nini
makambo nzambe boyebi yango lelo te boyebi yango kala bo doze moi mukie bozo bebisa ba foya bato ebele bozwa tant kokota na prière ko tuna volonté nzambe nzamba pesa bino basi oboko ko encadrer bino musala bozo saila nzambe zalaka kitoko mais esengaka encadrement ya malamu soki bozana encadrement ya malamu nde boke na makambo nzambe mulai pe musika. Mais soki bozana encadrement malamu te bozana ba partenaire bozana basi pembe na binote bo bandoko ya kana ekobo bwandoko ya kana ba sœur bwandoko ya kana ba chantre oui parce que na ba église wana pe oya biso otokendaka ba sœur alelo pe bazala su ba sœur akalate omona penda sœur moboe alata penda crayon bien asala penza bo ndenge kaka ba guo bino bolinga nde ba sœur ba ya kana ba église na bino mais siko bo omona ke bo koisa mala na ba sœur ebele boko kwisa mala baser boko bebisa makamususu na obiso toyebite baser mingi bazolela na bakati ba église ba passer bazo abuser na bango la famille. Il faut pas qu'on soit naïf, il faut pas qu'on tika qu'on te laisser emporter parce que aza pasteur na biso, parce que aza nani, parce que aza nini, non la famille. Batu wana bazo sala babiloko moko o bazo ya ko kwisa kama bena kata banzoto na biso. To la muka nzela nzambe za nzela ya mutu nyonso nzamba za pona kaka ba pasteur te nzamba za pona biso nyonso la famille to lingaka plus nzambe to lingaka plus kolanda makambo nzambe la famille tous ba problème ebele to tina ngo déjà na ba famille na biso et tant to zoya na église to za censé ako senga na nzambe to koluka délivrance ya ba problème to zoya nango et oya kokuta na pasteur moko azo escroquer osu nzoto non. Pasteur Mobo a escroqué sous nzoto, a escroqué sous vina ya prière. Non. Omoni ndoki belela. Omoni ba jara ba pasteur, ba prophète. Oyo ozomona ke makambo nzambe ezate. Yaya bima na église wana. Yaya luka tsolola tuna volonté nzambe. Est-ce que place on a zayon na lobaka. Tuna nzambe. Ozo luka nzambe zamba problème na yo. Osaba problème ko lukate mutu moya ko tia sous ba fardeau déjà tozalaka na ba famille na biso na ba problème na ba mabala na biso ba problème na ba vie na biso na ba camarade na ba connaissance ba problème et token pa nzambe ko luka de tolke ko luka solution toke ko luka ba solution na ba problème na biso et to ya ko kutana su na ba sai na nzambe ba ko bakisela biso su makala moto ba ko bakisela biso su ba charge et mama ozo vanda wana ozo kumisre ke yo oza punanyo o le ba team nanyo team nanyo. Non, totika la team wata esala musala nango. Botika de ba team ya héritier watanabe. Botika la team. Awa pa nzambe eza makamba la team te. Pa nzambe eza makamba fanatisme te. Pa nzambe eza makamba nini te. Pa nzambe eza kolinga ye moko nzambe. Oko respecter mosai na nzambe, oko tosa mosai na nzambe, mais oko zala fan na mosai na nzambe te. Pour quand on dit fan, oza fanatique. Quand on dit fanatique, oko yoko sala makam nyonso oko yoko sala pour sauver kaka leader na yo. Alors que leader angana yo ezala ka nzambe. Bozo yebate leader na biso ezala ka nzambe. Ezaka ba pasteur te. Biso nde pe ba ndimi tozo sala mabe. Biso nde to komisa ba sali na nzambe lokola ba se. Yango moni ke tant bazo kweya tozo boya kondima ke mosai na nzambo akwei atozo mona mozo boya kondima webi so za fana mutu ata bazo finga mutu ana bazo loba yo bando bakake te bozo kosele makambu te bozo sala boy webi so lingi mutu te o nyonso bando sala bando trouva o mabe eza bongo mais so linga mutu wana o nyonso bando sala pona eza kaka amen amen prêche la parole oui papa oui daddy. Bokoma ko benga na ba pasteur ba daddy. Bozwa makambo ngana wapi? Daddy. Pona nini? C'est parce que tokuta ke bango ne ba saint. Parce que to mona ke nzamba tiaka bango liboso. Donc to koma benga bango ba daddy. Nga kutu nga yoyo la vôtre. Ona zo swana bino na benga bango ka ba papa. Papa, yango na anglais bino bo benga ka daddy. Yango na bo benga ka daddy. Mais daddy est na rasu plus profond. Daddy est sala ke loko mobu. Nanda kuto koka ko benga ta papa te. Okoko benga ta chérie no mo papa na Josiane, papa na Joël, papa na Jérémie. O benga ka te. Mais daddy. Bongo daddy benga na téléphone maman fo mona nengo ko sutuka. Daddy benga na téléphone papa oko kauka. Lokolo zui téléphone ya nzambe oko kauka. Non la famille. Non la famille, il faut aimer Dieu. Il faut aimer les choses de Dieu.
Il faut aimer les serviteurs de Dieu, mais il ne faut pas qu'on idolâtre bango, comme ça, bango, idole nabiso. Ils ne sont pas nos idoles. Totiki ba kofi, totiki ba wera nde biso toza ba fan na bango. Mais pas nzambe, toza ba fan na ba pasteur te. Non. Toza ba fanatique te, oh la team Mike Kalambay, oh team Moïse Mbie. Non. La team te. Pas ya Yesu eza la team te, toza corps de Christ. Toza biso nyonso bana nzambe. Il faut toza na bolingo, toza na unité. Bana nzambe basanganaka. Soki lelo ba passion na biso bazo sala ba guerre o tozo mona boye. C'est parce que ba moni ke biso bandimi na bango. Tozo sala ba groupe à la team. Tozo kumisa ba bêtise na bango. C'est pas bien la famille. C'est pas bien. Toti que la team Wata, team Wata eza team ya héritier. Ti héritier Watanabe, la team Wata. Toko ti sango kati na ya makambo nzambe te. Boti ka mutu na mtasa musana ye. Yango moni Koffi Olomide seka ki mon pa wa seka ki alobi soki nanyo ya koti lola seke nga pe fona kota lola. Vedi nga pe vraiment il faut na kota lola quoi. Soko moni siko ke batu o bobenga ka ba satana. Batu o to benga ka ba satana. O bana nzambe bele ba benga ka bango ba satana. O ba pasteur ba lakisa biso ke ba Koffi ba wera ba jibe ba ngonde ba satana. Nzoka place o ba Koffi ba kendaka. Na ba pasteur na biso ba koma ko kende place moko. Bazo servir nzambe moko. Bazo servir nzambe moko ba Koffi ba wera ba fali ba jibe ba weritier kutu bazonga sima. Mais soki ba yebisi biso ba pasteur na biso ndenge ba kuta na rakuna place ba kendaka bo ndima te. Mais le quoi oza fanatique on ndima ndenge nini? Botika ba Koffi ba sa musana ba on le quoi ba on baza ba satana. Biso bana nzambe to sa musana biso. Totika kozwa kama ba Koffi boyaka nango. Botika osala la team Watanabe, la team Mike Kalambay, la team Moïse Mbie. Non. Nzamba zo linga ngote. Nzamba zo linga ngote. Tozo kota distraction, tozo baby sa œuvre de Dieu. Non la famille. C'est pas bien. Yango bazo abuser na biso. Ba comprendre que biso toza facile. Po ba manipuler. Nde kwa keko kwene kobo na zawadi. Akeko kwene kobo na zawadi. Siko lelo tolobi ke zawadi ndenga zawana aza sirène. Oui, zawadi aza sirène. Mais sirène kwa kwa isa mutu. C'est que azwa ki penda tana ye ako tidie penda aluki penda cible moko bo ya muto ako ya facile parce que ba sai na nzambe baza pe belé na Congo bato ba yembela ka nzambe o pe ba koma ba pasteur baze belé mais poani ba cible ka cible mutu moko OK ba cible ba chaki ye ba yaki ko ba sala ki aza ba chela ki ye akwa isaboy donc ndenge ba yaki ba chela ye akwa isapo ba yebi ke ya kweyaka po bayebi ke ya koya kana makambu wana yango bazwi mutu mo bayeba che akoya ya koya ka donc bayeba ki ke ya koya kana ba jara ba makambu o yango ba chela ke fi mo ba koya non likambo ngo pe bosali yango mbala moko te 2 fois te 3 fois wana eza suko koya ta wana eza eloko moko o mobali na mwasi bazo sala bayebi yango bayebi makambu bazo sala. Et ça, c'est pas bien la famille. C'est pas bien. Faut pas encourager. Ce qu'on lingaka ye bobonde la pona ye. Ce qui to lingaka bango to priaka pona bango. Et non to zalaba fanatique. Po ndeko wana pa moi si oyo yaza sirène hein. Azala mobali. Mais mobali wana aleli. Toyo kape pasi kasi ya mobali ya sœur na biso wana. Aleli loko la sœur wana yaza sirène. Loko la bazui monsai na nzambe ba utiliser. Eh ba mobsai na nzambe lokwa bazui sirène ba utiliser kasi biso ba oyo to kape mawa ya sœur na mobala sœur na biso na Pascal to kela epe mawa eloko bosali mbala liboso mbala mibale mbala misato ezaka ke bakwe isi yo non bakwe cité eza eloko oyebi o sali na motema o kaki sukali o kaki bilengi ngeli o kyango elengi oke elengi ya baswahili oke elengi ya basi ya Goma yango ekangi yo bongo yozo sakana na baswahili osaka na basi ya Goma bazane sukali eza kuna ako bango pe baliaka loso na sukali o moni pena ke tata ye ameki ayoki eloko
ayami bala ye ayoki susu eloko ya misato aye ayoki eloko ale yo zolo ba kyo eza lukuta soko lingaka ye bondela pona ye akweyaka mingi eza malamu te pona ye akweyaka na ba position wana sikoyo soka zokweya mingi il faut répatance sincère il faut répatance papa na biso alobi to limbisa ye biso ba oyo toko limbisa na biso mais répatance faut ezalande sincère biso ba oyo toko koloba to limbisi yo bongo soko eza nango sincère te c'est mieux au solo na nzambe na yo fongola motema pasola bilamba kutana na nzambe kota prière senga na nzambe ovanda nanu na se oluka na nzambe wana ya bosolo obina tanga ba commentaire poso na bandi ko tanga commentaire na ko bosa na kamakam na zolo ba frère nanga tango kwesa mine kobo ya liboso ya mibale ya misatu ya 4 ya 5 komi trop to lembi to na poso mona sous théâtre te soki makambo ngo boko kango sous bien te to zala kaka lokola biso nyoso to za ba simple bandimi to vanda to luka nzambe na se okoyi ko kende pe na église mo bwe bazote ya pe yo bakote ya pe yo kalte fote ya baninga bakote ya pe yo eza na biloko msusu za na facilitaire okwe obi ate ngai mwana sala makambo eza te pona kweya ka mingi bande ko bino bo sala ngana yo kaka pe bino bozomona esikoyo soki tokepa ndeko na biso zawadi na yebite ba zawadi balobi yo za sirène mbala liboso te okweisa mosai na nzambe eza ba jena yo okweisa ka bato mais zawadi nanu po kutani te okokutana pena na bon tonton moko boye akoniema yo oyoki penda sena yo ya bomwasi moto otiki pena makamwana olapi parce que omoni basali wana ya nzambe o place yozo kende bazo salela ngona bonzambe avec douceur avec boy okokutana pena na bon tonton moko akobeta yo pena biloko a pauvre père okimi pena ko déconner na okutana nango te nano okutana nango te soki omoni ko za mwana mukie soit disons za na 25 ans 25 za mwana mukie te 25 oza mukolo enough oza mukolo 25 oza mukolo yango na lobaka la famille de Miss libala basakana nango te libala soki okokite otiki batu misusu baza libanda bakota eza ne bongo kokanga libala pona yo moko te non soko zokoka te bima tika ba o baza libanda ba oluka bakota eza ne likambo atu na tu te bonyo okanga ngo boy bonyo ko za l'égoïste boy alors que na ndako okoka te na ndako zokoka te papa mama na ndako okoka te mais obdekonaka ko bima libanda ko kwesa basai na nzambe ko kwesa batu libanda kinena ko sisa mission no ya ko kwesa ka batu mukolo mona ki olembi olingo bala okeko bala poni bozo sakana batu boyeko eza pina basi ebele na mabala awa basi ebele na ndako mabala bakweya kana ekobo makasi na basali na nzambe na banganga place bakenda ko luka banganga place obokota bakinganga boyebi yango bokweya na basali na nzambe na banganga kisi na ba voyant na ba prophète il est temps pour nous ya ko se repentir sincèrement devant Dieu to sakani mingi basi ya mabala pe mingi tozana bangwa o tozo bambaka libanga pa zawadi tozo bambaka zawadi libanga basi ebele ba dekona makasi basi ya mabale belé ba dekona ngana ebi basi ya mabale belé o batala pe Miss bazo dekone bakosa mibali na bango e basi misusu bana bo bazana bango na ndako baza bana mibali wana te o vana na ndako o ebisa papa te ke mbana o yo vana na bango na ndako eza zemi ozora libanda pona infidélité na yo e biloko ndengo tozo sala tozo kanisa kwa boye ezande succès boye ezande lokumu to eza valeur tozo ebate que l'avenir nous donnera raison que to chaka vie abana wana na risque lelo soko ozate lelo soki ozate bana wana okotika ba na position nini papa nini yo la kisa bana wana neti zawadi ezamba na liboso te nzoka akoisama akele kolinga mosai na nzambe abanda déjà ba je wana zawadi osale loko moko o ezalaka te ponga na koloba nanga te ke oza soki sirène po eza makambo o babasi ebela mabala basalaka
Okoko za no sirène, soko za no sirène, oui. Mais eza makambo ebele o bandeko biso to salaka basi. Ba papa biso to salaka ngope mingi na mabala. To bimakana mibali libanda, mais to vana kana bino na ndako. Ebele to za wana. Mukolo batata bakozwa décision ya ko mema biso to ke ko sala ba test. Ba mama mingi bako bela mayanga awa. Bako bela bichat ba mayanga bako kwea ba tension. Mukolo papa ko tel balobi toke na ke ko sala so examen na ke na bana na sa bana examen na ba so bazakanga ba mama mingi bako kima ba mama mingi bako kwea ba malade ba tension. Bonsoir Breken Bayaga. Ba mama mingi ovai na libala ozo bimaka na mibali omona mama musupa azana kati ya libala mais abimaka na homme marié moko ya libanda ozana kati ya libala mobimaka na homme marié ozo bamba zawadi mabanga tozo wela ko bamba zawadi mabanga tango bambi zawadi mabanga o mitali po mingi pe bosala angoti mais ya zawadi nde bimiti ya ba zawadi nde bimi mais bino bosala ango boyebiti obeyi ba place bokena bolanda bibali na ba Paris oza mwasi libali na Londres molanda mobali na Paris omona mobali na pas marié lokwa botonda kate o revanda boye kuna na sezo tsaka boye teke ezo saka boye moto kuna na sezo sala boye ozo tonda papa te na sezo saka boye moto yo mama vana na Londres ozaka na chérie na Paris yo mama ozalaka na Paris oza marié mais olbingaka mibali na Kinshasa. Oh député moko boyboni pour yoka masola ba député te ba député on kuna pe na Congo ba yeba ke bino basi apoto bolanda bon pona mbongo yango ba komo lesa bino nie yango ba komi ko kocha bino ba fétiche o mona mobali moko boye azana e marié azana misala na yena mwasi na eba yokana na bango ke abimaka libanda azwaka na eba makangu po azwaka chance wana ale yo mwasi ya marié moko boye na poto ozo kita Kinshasa po linga député po linga grand homme moko boye olinga mobali moko boye awa na poto nzoka mobali wana mwasi na basala de makam na bango etangu yoke kolala na ye mama papa oke kolala na mwasi na libanda nzoka ba komi ko zwa soki pe ba chance na yo soki pe ba eko cha ba eko poser quelque chose na nzoto yo la oke ko sangana mobali no na ndako oyeko tikela mobala batu ba malédiction oyeko tikela mwasa batu ba malédiction tozo kende wapi la famille de Miss tozo kende wapi pourquoi tout ça tozo wele la nini même si balobi ke apocalypse même si babi les temps de la fin pourquoi tozo comprendre te bazawadi boza ebele awa bazawadi boza ebele bazawadi toza ebele toza na mabala meto bima libanda e mibali tozo bima ba misu bazana bango batu moko boye batia ba vie na bango en jeu tant yozo kene ba yeko zo chance ba yeko déposer quelque chose na vie na yo okoya ko zo ba maladie mususu o yebi mutuna makolote okoya ko kotisa mpoka na ndako libala mobala zo mona su business ezo tambola te mobala zo mona makambo ezo marché te nzoka mama abimaki libanda mama adekonaki et ça m'a bé okomoni o papa dekonaki yango moni zawadi tango ake kolinga kolala na mosali na nzambe kote mususu bazolo bake yo zawadi pena yo banga makambu te yo zawadi waso na 25 ans wana suki 25 ans ozoke pena ko kwesa basali na nzambe mobe bazo encadrer ba peuple belende ngwana bazawadi bino sinya wa yanke zawadi yo yanke yana no vanda osala no ndeni zawadi yo banga makambu te o kosa pena mosali na nzambe pena o ayembaka au nom de Jésus bina basali tokini nango na ba oya quartier ba jaya molili biliaki bino bikoki oyebi ke yo zanga soni zawadi ozanga soni okiko kwesa muto munene ndengwana na simane otalite zawadi oyebi ke yo timbe zawadi do okwesi muto abantu beno kwesi ozo filmer pe azotuna ozo filmer nazo yeba tenini ezokomelanga nazo yeba tenini nango ezokomelanga oyebelo ko ezokomela yo webi makambo ozo sala mwana tika biloko yo mwana ozo sala mabe tana yo kokoka nzamba ko frapper sozo kwesa basali na ya ko frapper to tika infidélité na libala na nyonso wana osali babi zawadi aza chantre yepa yembela kanzambi amonaki Beyoncé na TV epesaki eposa koyemba zawadi omonaki Rihanna nenga zo yemba epesa yo posa koyemba yango yo pokoma koyemba
to uti penda na nzambe penza posa koyemba parce que natali na musique yango ya ndeko na biso Zawadi. Ah Zawadi, musique nzambe yango yango wana bozoyemba wana kilelo bien ndengeni. Musique nzambe ya kilelo oyo sali to ndengeni. Wana musique ya kilelo oitala ki Rihanna po bino bano ya poto ya bana mike obo ya poto bana ngape na ya poto mwana muke na ya poto na ya minere. Mais tant que vous avez 5 ans, vous avez 50 ans. Vous avez 5 ans, vous avez au Congo. Mais vous avez 5 ans, vous avez un lobby, vous avez un poto. Bana poto, vous réfléchissez à un mobo, vous avez un mobo. Au moins, vous avez un fanatique, il y a Beyoncé, il y a Rihanna, allez à lobby, lokola ngai naza marié a moyena la takola mukuse kozalate kilote kozalate tikana sale lango na bonzambe. Mais musique ya Zawadi Natali na yebite na jijete mais na moni place te ko convaincre mutu ke mutu pena zoka musique azolela na nzambe ke mutu azoka musique azolela ke azaki na ba problème azui penda délivrance azaki na ba problème azui ki mais non donc musique ya Zawadi eza musique moko lata boti lata kilota mukuse kende na bar mo we banano ko binango eza musique moko nonsense eza nonsense. Zawadi azo beta musique moko boya ba mama na biso do ya ba Rihanna na ndenge siko ya bonzambe. Donc rien à voir. Donc rien à voir. Donc wana ba pose ya ba Beyoncé mtezo sala bino bongo. Ba pose ya ba Rihanna mtezo sala bino bongo. Et loko za marié loko mo sala ngwezati yango yena okati na Yesu. Mutarolando azate Zawadi. Mutarolanda musique no azato ko yoka ngo yo mona famille na bino. Mutakolanda ngwa zate e soko kanisi keza succès mute tomboli yo makambo e ko tombole ko mema bato ebele e ko mema mutu moko te batu bako yana bango te kenena nkozwa tanya ko luka na nzamba solo oyemba penza ndenge ba mama na biso ba mama tete junga ndeke ba yembaka kene ko kota prière nzamba salo grâce oyemba ndenge ba mama Micheline ba yembaka tango zo sala adoration mutu azolela ndenge ba sœur Nadège bazaka tango azo yemba nzembo nzambe mutu azolela azoyoka pena ke lo les ofongwama ke likolo ezokita unalo komi na niveau wana te nanu te banzembo la bino wana ba sota mata wana batakete soki ndenge uti na se ukiti likolo osali boy yango te to boyi Zawadi to boyi to koyoka ngote to boyi e bezo pe matisi yo te kitisi yo po mwasi abonga na makambo salite e loko suye pesinga kanda ya Zawadi oye ovandi liboso oyoki bilengi na yo oyoki gu oyoki kitoko o kaboli bilengi na ona biso te ale oyesu ko bete la biso masolo ndenge lekaki. You know, I have to tell you guys, I have to tell you the truth, I have to tell you the truth. Zawadi lobala biso Swahili ndengo keneko lela kuna mina kupenda sana angalia muna nini oyo mina nini oyo nakupenda sana nakupenda soki nini yaya nengo lela kikuna yaka kolela liboso na biso to yoka ozuita na yo omoni mbasi biso basi toza pena ba être faible penda ba être faible ya solo do Zawadi pena do ba lakisi bilengi ya ngeli ba fibi soki matoyi ba fibi ba kotisi boye tant bazo sale do akangi matoyi do esale lokola vertige ko Zawadi donc frère na biso lakisi biloko ngeli biloko 2020 ya 22 azu biloko kilelo azubi loko akilelo to ekangie matoyi aye siko avandi aye ko sala théâtre aye ko expliquer biso tu n'as pas la honte toi ozanga soni mwasi kutu boye soki na oto sa ekobo libanda mobali na ngai a remarquer que na oto sa ekobo nako wangana mobala kainga pena numéro mobile ya mwasi ya mobali moko boy conversation ya mobali moko boy na wangani bongo yom do bato sala makambo ya salite oye ko telema liboso na biso po expliquer biso po nyo sakana na ba frère Patrice ko yo mwana po nyo banga ba frère ba pasteur Coutinhote po nyo zo banga ba sai na nzamba solo te ba bishop a solo te po nyo zo banga ba sai na nzamba ya solo te o ba sambela nzamba solo po nyo bangi biso te biso ba oyo ba miss de miss o tozo luka nzambe na ndenge nyonso malgré mabe na biso tozo luka kaka mais to boya infidélité et yo mwana o tiko sala infidélité o vanda o ya ko sala biso ba théâtre betela biso bilengi o tiko yoka o kabola ki ona nani tangu yo yoka ke lengi no zolela na Swahili o pia ki biso
Yom to yoki goûte. Oebina sur la parfait frère Mike azo pakula. Biso to yoki ango. Biso to yoki ango. Donc obangi no biso te oye liboso. Ozo ya ko expliquer biso. Mina sema, you know guys, I have to tell you, okosa. Ozo koso osaka na biso. Kosaka na biso te. Kosaka na biso te Zawadi. Toi mikolo. Kosaka na biso te. Oye obandi ko expliquer biso. O denge zaboye nazo kokate. Nalina nazo yebisa bino na koloba pena vérité. Tala ezala ki boye, esala ki boye, esala ki boye, bazwa ki vaseline, bapanguzi, achenga vaseline, afonsenga. Mwana, oza mutu agu, oyoki bilengi, esali Mathieu na mutu, 7e siècle, yo beno yoki engo, oye koloba bilobela, bachaki o vaseline kaspo oka ki gout, oka ki lengi yango anati. Oyoka ki lengi, oh, pandinga na sima, ebimisi makila. Nini ebimisi yo makila? Nini yango ebimisi yo makila? Makamba sali oyebi yango te. Otala yango na ba filme. Yo. O mona peke yom to pusa kiye. Po to yoki nde yom to lobi. To yoki frère na biso ta loba. Ta musu yom to senga kiye ba salo na sima. Po yoka kiye gu. Po ezawe kimbala liboso te. O yoka kiye de ya gu. Sito musu yom to senga kiye. To musu yom to senga kiye. Basala na sima po yoka guma kasi omonte yango kobiso bilobela yoso saka na bolingo Zawadi yoka si ba trishaka karaboye okokutana na mobali moko akolakiso bilenga ngeli omonde ba lakisi yo omonde ngo bangi biso te oyeti liboso oya obete biso masola salite otiko sale otiko sala makambo salite tala ndenge oye liboso eko betela biso c'est parce que yoki bilengi yoso saka ne okutani te yoso saka na ba te bon tonton ako lakisa yo musu kutu akoko opese kuna kana ayeko fiba otina sima bolimbisanga ayeko fiba otina sima po tikala na yo mobali te so alingi mwasa tikale na mutu mobali so alinga krakise mwasi ako ya bena sima afibi yo bena sima baktiba osiko na sima Zawadi yango no esali yoti obangi bisote oye obandi koloba c'est pas bien on respecte bisote. On respecte ma parents na yote. Et bana. On respecte bana na yote. C'est pas bien. On respecte Pascal te. Bino ba jara bon aussi o lemba kino Pascal. Omoni yo aussi o lemba kino Pascal. Mobali na yo. Siko ozaki na moyen moko boye ya koluka o se débarrasser na ye. Yango sali o sali. Parce que o sali et sala mate. Okoyi ko tricher. Moi si a tricher, mobali a tricher. Mais ba sengela ngo pardon. Mibali na biso tala mibali na biso kutu ba africain mibali o baloba ke mobali azana droit ya kosala ekobo moi si azana droit kosala ekobo te o mobali so kosala ekobo eza pardonnable na bana basi ezaka pardonnable te mais mobali so kokangiye na makambo ekobo o mona mobali oloba na o pardon na ko bima na petiana te e na okena petiana wa mobali o niye a oboya pona oloba ni ke na respecta moi nanga pona ko yebisa moi nanga bêtise na okene wa na osala boy ate mama limbisa na bima kina ye mais na osala ngo soute. Mais yo on s'est parvenu aux huit qui au vandi au bongi sisuki au ye pour expliquer yaya non okoka ko sala ngote ata bilenge mataki otuna mutu okoka ko sala ngote oko sala ngote Zawadi soki na libala ngala loba na miss de miss awa libala eza contraté eza engagement de deux personnes libala so komi ozana prêter so ko za prêter oza prêter papa ko s'engager te po libala ezana makambo ebele soki nano sisi ba posa ya libanda te zwata na oya osano ba posa libanda et puis tango ko vana na libala o vana na libala o honorer o respecter ba règle nyoso esenga na libala mais moi si soki oyo ko sala makambo na pressé oyo ko sala makambo mbangu po ba tuba mona yo po ba camarade ba bala ki yo po lingo bala to bando se retrouver na ba infidélité on na banda kuna biso et passe na ngweza ba na biso parce que eza ba malédiction et kuitaka ba génération na génération et ça ba erreur otozo sala ba mama et ça ba erreur makasi otozo sala na mabala et ça ba erreur makasi tozo kima tozo bondela tozo sambela pona mibali na biso na infidélité tozo sambela pona ba na biso mais basi na biso mais eza na ba Zawadi bazondi makokende koke ko continuer kana ba tromperie na ba infidélité boy pourquoi
o basala kingai o azongisa kingai boy e olingo bana kosa biso o ndenga zana a viola kingai na sima a viola kiote bosala ki biloko ya bino mbale o bolingai bosala yango bosala ki yango tika kwa kize muto a viola ki yo mama mukolo ndengo ba violer yo ba viola kiote olinga ki yango alela ko sisi makambo ndengwana ngakuta on atali video no tango lobi bongo pona tala ki video ngo nyoso te pona ki na tante na tante tango sisi ko loba makamno wana natali na yoki kaka nde ba bazo chanda mndamba lobi o loba kike o seki pe o sengi mobile no pardon elele o sengi mobile no pardon nga nabi mobile na aza mobile arokanga motema mibali balinga te basi ba tromper bango même mobali na quand même andimi alinga moi sango mingi ali to mona mukala te ngana mobali nanga to kabwani do ba jouer ko do bozo sala pena théâtre ko do moi sina mobali do bozo sala théâtre ko do oye o lobby bêtise soki pe mobali no azaki wana so mobali no azaki wana abimi mobali te akota na ba je wana mais so mobali no azaki te osala ndeni ovai na ndaku ozelaki ya bima olalisi bana ovandi obandi koloba est-ce que oyebaki que papa wa boti yo to mama to ba belle famille na ba otala makambo o raisonnaki yango ese loko biso sala te toza ba bantu esa ba biloko musu to sala kate osali bêtise oyena ngona télé oloba esala mate ata coup du fallait pas payer 30 000 soki balobi que ça piège o soki ça mutambo ata ba ba payer 30 000 50 000 et sa personnalité bon moi si na yo eza wapi la femme est congolaise bon moi si na biso tozo chango wapi bon moi si na biso ba valeur na biso on a mis na pesa conseil na bande ko nga yeba valeur a bon moi si okoza marié te mais oza na ba valeur oza na qualité mobile approcher a senti que a approcher moi si moko ya mayele moi si moko ya intelligent moi si moko bo intelligente mais lelo mibali ba komo sara na biso po ba kuta biso toza tellement facile to koma na posa kaka to kota mabala po ba mona biso mabala to kota kaka po olala kana mobali ndaku moko olala ka mbetu moko ba mona yo ba boya ba sambwa di ba ressentinga. Non, le mariage c'est pas comme ça. Tant qu'on continue à libala, respecte ton mari. Tant qu'on obéit, respect ça au sali bêtise au yana on les bosso réseaux sociaux. Et puis sioni. Ce mobile no yebi makambo te, lelo bokabwani na mobile. Bokabwani nana ngo akoluka ya ko bala yo na ba comportement boy. Elo nga na osenga na yo. Relation na nzambe bongisa. Bongisa relation na nzambe. Bongisa relation na nzambe. Pas nzambe za trop tard te biso to ko bambo mabanga mais nzamba ko yamba yo nzamba ko lokota yo osali vraiment bêtise osali loko osala te falo contacter miss na coacher yo okoka ko beta ngo boetele kinanga obeta ngo mabeba beta ngo boete ezamba la liboso te oza déjà pro mais ndeni oyebite ke makambo etambola boete ko sala ngo lisusu te osali mabe soko za pour sa carrière na yo oyembaka luka nanu otika no bêtise onyo sozo sala po obando kuta na ba producteur obando kwesa bango pe obando kweya kaka za mabe zwana autant ya ko bongisa relation yo na nzambe soko bongisi relation nzambe oyebisi nzambe kozaka na posa oyembela ye nzamba osalo grâce obando yembela ye soko bandi oyembela nzambe tango obando kota na repentance tango osenga na nzambe akosala yo eloko mususu to okamwa yo to okoma kolando pe to olinga yo po le to olinga yo to yeba ke ba âme na biso ekobika à travers ba nzembo na bino osali mabe mais to ko bamboli banga te tozo conseiller yo ke leki na biso osali mabe basali na nzambe bosali mabe bokota na repentance sincère bino na nzambe biso te biso tozaka batali bokota vraiment la relation malamu na nzambe botika toza bana nzambe toza bana ya nzambe tanto komeza tamoko mabe makasi bandeko tozala réveiller to lamuka to bondela ka pona basali na nzambe soki vraiment olinga musali na nzambe wana to bondela pona bango po biso soki tozo bondela pona bango eza que quel que soit liboso ba problème quel que soit liboso ya envoûtement soki liboso a nini biso na ba prière na biso nzamba ko sala grâce ayokela bango mawa to limbisaka to yebaka le pardon to zaka na tango limbisa yango moni ba pasteur musu bazolinga na bango ko sambela pona batute bande konanga
zwaka na temps to zwaka temps ya koluka nzambe na biso moko zwana otanani ya koluka nzambe biso moko po soki pe tozotalela ba pasteur mingi lobi tango zwa problème oboy oluko contacter pasteur paza muto apena ba engagement na apena makam na le pasteur akozala te totan pasteur aoyamba fonte yoka mta liboso okene koloba maloba mabe pona pasteur wana nzambe asali biso grâce biso nyonso to lukaye nzambe asala biso grâce yaka liboso to ya liboso na ye to reza biso nyonso to za vraiment basali na nzambe biso nyonso nde to zaboy mais mabeka nde biso to lukaka ko luka nzambe te to lingi ko luka nzambe na bosolo te biso moko ke bana basi mo batelema baluka nzambe baza mingi te mingi balingi kaka passer asambela pona ngai passer asambela pona ngai baza pe batu baza na batu ebele baza na ba engagement na bango yango zo mona ba passer mi bazo bake bo luka boyebaka ko sambela luka ka relation na yo bongisa relation na nzambe popo kuto koyaka na babiloko te toko ya kanamba makamusu mike te pasteur mobo akosa yo te pasteur mobo asala obo ete to yeba tala ndeko na biso mususu wana prophète na biso wana mususu oyo kuna o abimisi singa na luketo wa mutu o singa o nanyoyo akeko bimisa singa na nzoto wa mutu wana bayokani bien te fa ba pie 15 000 francs ale ndeko wana bo pesi 15 000 francs te ale tonton wana asiliki akeko leka na ba réseaux sociaux bolongo la vidéo na ye bolongo la vidéo na boyoka na ibongo te ale boke susu soki pe ko sola na pasteur ango soki pe ndenge nini na frère ango ale frère ango aye suko lobo papa limbisanga yoza mosai na nzambe boke na biso wapi pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça pourquoi vous faites ça et ça poto zo ya ko sambela to nini to koma osambela na ndaku to ndenge nini la famille ngana linga bino ngai la famille de Miss nazoya te pona pengwisa bino non nazoya te pona lembisa bino non jamais jamais nzela oyo topona ya kolanda nzambe ya kulinga nzambe eza le meilleur nzela ya kolanda nzambe eza nzela moko kitoko makasi ko tolanda nzambe mais tolinga nde nzambe tosalela nzambe ya solo toluka nzambe ya solo la famille de Miss nzambe aza bien aza solution ba problème ngana yo nzambe wana aza solution ba problème ngana yo biso nde batu toza gentité nzambe alinga biso et quel que soit to koisa bina ba péché na makambo belé tozala kana habitude ya ko telema ko lamuka ko bondela ya ko lamuka ko bondela ya ko sala ka ba repentance ya ko bongisa ezate ke lelo okwei na likambo lobi susu okenosu ko kwea lisusu okenosu ko sala boete tout sala makasi tout ça na ba discipline à la vie voilà basa ina nzambe baza bato bazote ya biso baza bato bazo mema biso kaliboso nzambe et baza censé ya kozala parfaite mais ya kosala musala nzambe malamu mingi. J'espère que na dérangé mité mais batouté j'espère que na to sololi j'espère que to sololi ndenge to ko solo la et choqué bat misute a Miss Poigna lobi boy na lobi kaka oyo ngana bana ko sentir eloko oyo ngana zaki na posa ko swana bino yango na soina bino eloko amabe na yebi keza ko longola bana nzambe na nzela nzambe menga na boyi bino bolonga nzela nzambe toza dans les bons tozala wana makambo nyonso eleki ekwisa ngana yote makambo nyonso eleki na réseaux sociaux elembisa ngana yote nzela nzambe eza makambo mikie eza makambo mikie eza makambo mikie ko lembiso te continuer chemin na yo continuer marche na yo oza ba posa ya nzambe na vie na yo oza na makambo oyo ozoleka oza na posa nzamba sa elo continuer na nzambe wana et soki oza na bonne église vanda na église wana pourtant o tozali eza ta nzamba azobimisa makambo ya kuku na poisa to kalango esute tala to monaki kuna na Grèce toki na Russie tala ba guerre eza babiloko ekomama ki n'attend de la faire et ko salama coronavirus e ba makambo yebele to banga nzamba solo to linga nzamba solo soko salima be to zwa katan et pasteur nangai papa Mike eloko ngala ko peso conseil tant que moi na nzambe et tant que tamusu leki na yo et tant que moko ya kati ya corps de Christ ngana ko senga na yo moi personnellement je te pardonne je te pardonne vraiment sincèrement je te pardonne mais c'est que na kosenga na yo kozala kaka ngape na sala masumu ngana za sainte jamais na zala saint
mais eloko nga na osenga na yo papa bozaka liboso pona okamba biso bana nzambe eloko na osenga na yo ozwa temps ya kokota prière pour ma nzambe oyebi yango oyebi ndenge tambolaka tala ba temps nyonso ba carrière na yo ndenge bandango na jeunesse na bo mwana nyonso ti place okomi kolinga te diable gashango kolinga te bato mo baya ba gashango osaleli nzambe na vrai na ndenge nyonso kolinga te bayini benemi baya bakwesango papa continue kota prière ngana sengi na okaka kota prière sola na papa na yo na nzambe na yo o ayebi okolekanga o ayebi okoleka bato ala team o team Mai Kalambai o team Moïse Mbie bato wana bazaka lokwa ngai to baluka na biso menzambe abaluka te papa zwa ta kota prière tuna volonté nzambe tuna volonté nzambe pona vie na yo oui oza muntu koko isama mais kolinga ngo ezalaka kobandela bandela te po ekolembisa bana nzambe belé temps ya ko changer ba papa na ngai na sengi na bino boluka nzamba solo ba prophète o bozoya na ba prophétie o nyonso bozoya koloba tozo yoka menzamba zo mona kiza mabe mais biso to ana eloko juger te to lobi kaka bo solo ezonga misala ya osala ezebele soki to msubo koki ya nzambe te bo to luka ba business to créer ba business to créer boulot mususu et osala bien et zawadi ma soeur à moi Otopesi conseil otopesi makambo otolobi toyebi ke bato ebele pe basala ngo ka yo mote mais ezaka encourageante eze loko tokoyi ko encourager te zawadi eza mabe tu as mal fait mais to boma ote ozande kuna biso bandeko ope basala makambo zawadi asali s'il vous plaît to tika soki simbite na libala batika geloko leki tika ezate mais ko tricher na libala ezalaka mabe ba papa oyo basala musala oyo papa na biso asali ya kobima ekobo ya kobima ba papa misu bazaba marié mais babima na basi libanda eza mabe ba papa okomemela mwasi no malade okomemela mwasi no ba problème mwasi wana za libanda azotambola na ba vie na ye ile yoki kobima na ye oyo memeli mama ba poisse o memeli mama ekobo o memeli mama botutu ekozala bien te tozalaka na mawa ya ba partenaire na biso et soki to sala rango to tika basi ya mabala o basala kango botika mibali ya mabala o babimaka libanda totika mokili oyo tant oyo toza eza tant ya somo et toza na mokili na biso jugement zali nzamba kokata makambo na ye toza na mutu oyo azozela biso ya un temps pour tout totika oyo nyonso tosala eza vanité totambola malamu toyeba kotambola malamu la famille. Je vous aime beaucoup la famille de Miss Demis neye na ekolobela makambo na oya esouti na oya tena sa direct na lobelango loba ki koma grave mais kaka makambo na lobi soki se répéter lisusu na oya ti po eza genre babiloko to loba te mais soki to ya koloba eza po toza corps de Christ to ya su kolobelango te po to bamba mabanga mingi te mais au moins to prier pour na bango soki to lingaka bango ya solo po mateya na bango banzembo na bango esunga biso. Voilà, je vous aime beaucoup la famille de Miss Demis. Tozaka na ba produit à Amalis cosmétique. Biso otekaka Amalis, totekaka mafuta ya loposo sans hydroquinone. Amalis. La famille oazana posa ya ba mafuta ya Amalis o eza sans hydroquinone et salami na Amérique. Mafuta ya kitoko et salami vraiment na ba ingrédients na makamu nyonso ya kitoko oye ozana posa tentire cola. Tala tentire nanga eza Amalis nde ezo salanga na koma boye ozana posa oza chocolat olingo vanisa tena ya chocolat toza na gamme na biso ya diamant et na diamant le na biso ya diamant sans hydroquinone et na mafuta oyo okozala na posa te ya kobakisa biloko ebele loba ke soko ozana ba tache na elongi toza na ba produit oyo aussi saka ba tache et yaka gamme mobimba ya diamant toza pe na savon nango et savon nango esungaka. Voilà. Et ce que za na posa otela makasi toza na gamme na biso ya miracle gamme wana miracle munache site wana eza wana amaliscosmetic.com so ko za intéressé oye gamme wana ya miracle eza na pona ko telisa yo elongi nzoto mobimba otela la moko uniforme sans tache sans ba gride sans ba cancer et beta yo donc otela kitoko makasi oza ba mafuta sami na Cameroun te sami na poto na Amérique. Donc toza na certificat nango mwana mboka
mwana ndeko na biso ya Congo nde azali boss ya compagnie oyo Amalis Cosmétique. Site eza wana aza na certificat na eza approuvé certifié biloko eza sans hydroquinone. Eza biloko moko ezo sala loposo kitoko et toza soza na posa otela makasi toza na gamme miracle et yaka na ba blanchisseur nango. En tout cas eza penza kitoko makasi nazo sabino soki bomoni la vôtre teinture vandi sou kitoko boye eza pona ba produit ya Amalis Cosmétique. Le meilleur na kati ya communauté na biso et azaka na communauté congolaise te aza côté kamatina ba Niger Nigérien ba Ghanéen ba Camerounais ba to ebele ba sombaka mafuta ya Amalis Cosmétique. Tozana ba huile oyo ezo sunga pona loposo pona kosoko anti age o ba cerne awa huile ya loso eza bio organique eza pona kosunga e bandeko o bazana problème ya bambudi mbudi ebele na ilongi bambuma mbuma oyo huile na biso ya loso e kosunga yo na loposo na yo soko lingi vraiment loposo na yo ete ezoya batela loposo na biloko ya sans hydroquinone o tozoteka awa ya Amalis. Huile oyo na ete ozana posa otia mafuta te pendant la journée ozwa huile na yo opakola eza ata pona moto aza pembe atoza mwindu huile oyo ezo déranger te. Huile oyo eza po e protéger le poso na yo e pesa ngo ba vitamine e boyake ba cancer e beta yo e longola yo ba mbudi mbudi e bimisoka ka temoko uniforme lokola ba bébé. Et tozana bom na biso ya munoko po comme ça lèvres rose. Batu misu ba on a problème à lèvres au moins la lèvre na ye eza lokola ta mususu mwindu mutu musu a fumaka alingi lèvre na ye e comme rose net miss de miss oza na posa ya oyo bom na biso yango yo eza kitoko makasi eza naturel eza vraiment naturel okopakolango eza na glutation na kati eza eko nourrir ba lèvre na yo okotiango na butu otiango o masse o lalino nango na tongo osokoni munoko na normal okomona mbebo kokoma rose e ba mafuta na biso awa nde na isibino eza sans kobanga mafuta moko ya kitoko en tout cas toza na deux gammes ya diamant ya batu ya teint normal to muto aza déjà métis muto aza déjà pembe okoke na diamant mais o aza na posa atela oza na posa ya gamme miracle na kati ya gamme miracle eyaka na savon noir boyebi savon noir esungaka mpona batage esungaka mpona babouton bambumu esalaka bambuma wana ezalaka vraiment kitoko te e ete ezoya tokozala na posa totambola boye 100 ans mosu otia poudre donc oza na posa osalela baproduit ya Amalis Cosmétique mpo obongisa loposo na yo ozala loposo mwindu ozala loposo teint clair ozala métis oza na posa kotela makasi toza na basolution mpona loposo na bino e likolo nango Amalis atiki bino te pona problème a suki toza na ba produit ya suki o ezo kolisa suki ba produit ya suki na biso ya Amalis ezo kipe acheter toza na ba produit o eza bano bazana 2 ans na 1 an ti likolo ba produit ya Amalis ya suki ezo kolisa ezo pesa suki na biso vitamine ezo sala ke ba suki ekola na ete tozaka na posa wala ta perite ozana posa otambola pe boye na mwa suki na yo yo muto za na problème ma bandi solution pour na problème ma bandi tozo yango déjà ici na Amalis mabandi tozala ba huile oyo kosunga mabandi na yo ekobotisa yo suki tia biso ya le preuve e bongo omona tozala ba bato ebele o bazo témoigner pona pa produit na biso ya Amalis Cosmétique ba mafuta na biso na basi na mibali bokoki kopakola ngo ekipaka te ba huile na biso ba biloko na biso nyonso shampoing na biso ya aloe vera na bain de crème nango eza organique 100% bio esalami na aloe vera eza pe pona papa pona mama pona bana eza vraiment bien soki oza intéressé okoti na site ya amaliscosmetique.com na tie lien likolo wana et na tie ba numéro nyonso ya contact okotsola na sœur na biso azawana nenet aza numéro nezawana et okosolola bato baza na Paris bokobenga Nikita notre sœur Nikita numéro na epeza affiché wana et bato baza na Dublin toza pe na solution pour na bino bato oyo baza na bamboka ebele bo contacter Miss Temis po bozwa ba solution ya ba mafuta ya basuki na bino po etezoya il faut ozala mwangebu ngebu sokola mwa loposo na po kitoko ezaka kozala pembe te
oza mwasi moindo mozala moindo no kitoko moindo wana okosokola ngo kaka na mafuta na biso ya diamant sans hydroquinone mafuta okaka kosokola loposo na moindo tango ozotambola na été otambola na douceur na fier ozokota loposo kitoko oyiba jara ba poso o batunaka oh miss o pakola nini ouais Baba jarwana ozona Amalis cosmétique. Donc tout ça na ba produit belé ya suki, tout ça na biloko et belé. Et que Dieu vous bénisse hein. To komi vraiment na suka. Donc ceux qui nzamba zongite na kozana bino dimanche pona li solo mususu oyo ba memeli miss de miss boebi awa miss de miss ya ko bete la bino ba triste réalité pe to pesa na ba conseil. La famille kobo sanate tozalaka awate. Toza na chaîne YouTube na biso. Awa to komi déjà dans les 18 000. Na li to kola lisusu to kola po Miss de Miss makamba oloba e kotaka e sungaka ko bomba Miss de Miss pona yote partageaka ba direct nanga partageaka Miss de Miss kotaka partout et soki nonos ema page te aimez page ya Miss de Miss aimez page pour les na okota et la kisoke Miss de Miss akoti ko bosana te s'abonner na Miss de Miss TV Miss de Miss TV kalate na otika bino awe kalate na okoma nanga plus na YouTube et kene ko s'abonner pour orata biso te naza pe na TikTok nangeza Miss de Miss 1 omonika Miss de Miss o tiki yango na la 9 o kangisi yango Miss de Miss 1 boya ko follow nga ulanda nge bele kuna la famille na TikTok naza pe na Instagram Miss de Miss boya to zalaka to sololaka esungaka bato yo yebi mais mutu musu ayebi te makamu Miss de Miss alobaka ezana bato musu ba souffrir na mabala ezana bato musu na ba vibo e bazo souffrir bazana posa koyoka ka Miss de Miss bazana posa koyoka ezana bato musu bazana ba problème bazana ba solitude musu bazo souffrir na silence bana posa bayoka bandeko baleka balobaka kabolaka partageaka aimer faire s'abonner ozala ebele belé et nzamba pambola bino la famille bozala bien bozala vraiment très prudent na ba vie na bino bozala mayele na ba église na makamnyos. Voilà ma belle-sœur Nina Glam salue le prix de ma fouta et c'est mec de moi le prix de ma fouta c'est une box c'est pas vraiment une box parce que moi je suis juste mouton nazo ça la publicité. Le prix est dans un site na biso ya na site ya amaliscosmetic.com et ce qui coûte et nyokoliyo o yeka kana Miss de Miss numéro na ngeza o zuka numéro na o benginga mutu nyonso akosomba mafuta gamme na ye ya Amalis to osombi ata mafuta moko boye oza na code promo pour na Miss de Miss donc soko bengi Nikita waza na Paris pour na bato boza na Paris Bruxelles soko bengi Nikita boloba 10% ba pia bino 10% ya compte ya Miss de Miss na compte ya Miss de Miss boza na droit ya 10% na ba produit nyonso ya Amalis cosmétique boza na droit ya 10% le goût de ça donc ceux qui oza na posa plus information pour la malice au bengi numéro ezana bakomi Nenette bakomi Nikita bakomi Deborah pour na bato Kinshasa et au bengi pe Miss de Miss na kozawana pour na kosunga yo et code promo eza 10% pour na la famille de Miss de Miss soko sombi obi bo pianga 10% na nga pour na Miss de Miss ba opesa pour Amalis oso la kitoko. Voilà bolala bien, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse. Zambabate la bisognon sur tout monde en sous dimanche. Allez, bon week-end à vous tous, la famille de Miss de Miss. Coucou la famille, bonsoir, au revoir. Bye yo.